Ma Mission TV, le miroir du monde. Major Albiquin, et ça nous sert à soldat. Quand les gens sont capitaine, bandi ko beta capitaine, les gens qui sont au Congo, attaque capitaine à Zamunianga, mais comment on les a la Swahili. Et ça les a Muzombo, kaka Swahili. Et puis Swahili comment on va jouer le Mazembe. Capitaine Babeti, capitaine à Zolela na Swahili. Mungu akubariki patuka bangu, kasumulia kasusuna moja. Ensemble la bataille, Major na bisu ya armée du Sali. Bandeko, capitaine Aleli, Major ya armée du Sali, abeta na fingo makasi boy. L'état sur le batulé basingile qui est saki. PDG Costa couleur. L'état baso kwa de saki et tire des saki à refungama. Des ballons na botine, il y a le capitaine à balle. Yango liko lake na RDC mutu mwana samoninga tika makambo eza mangamu yibi na RDC aussi la tête muyibi mako lobby na kimbangu a forcer ta babatu a faire quoi na kaka awa nazo ketikona na police baba ninga na basoldats on dit que vous avez un bandit, tu vas 18 euros, mia mabe, ça là va pour la localisation. Est-ce que ça n'a pas boy? Vous avez que vous avez zobé, vous avez soutenu le PDG. La banane pour moi, ouais. Vous avez un artiste, peintre, na changé, na décoré l'avion, PDG pour sa couleur. Il y a un témoin, na Blue Airline, gars, décorateur à l'avion, na aéroport. Il y a un PDG pour sa couleur. Chaque jour, j'y vais un emballage, papa chéri. Comment vous avez ouvert la PV pour ça tampon? 16 splits, 16 plafonniers. Et ça m'a dit comment mort. Au niveau de ma ligne de Zawana, il n'y a pas de massacre sur la mela, mais c'est la congélateur. Au cours de l'année, papa chéri et moi, mon trop chambre. Papa chéri, fille de la Zalibanda, vous avez la fenêtre à la chambre. Eh, moi. Oui, bye. Alors que la radio peut se montrer, si les autres sont en côté, eh, à jouer what? Non, le clé le mot est pas sous les moutons. On a bandal. Aïe, on écoute ma musicien, parce que je la gagne. Ma musicien, ma moule, papa, c'est le palpé, tu vois là. Eh, bon, bah, elle signe fou la voix. Oh, papa chéri, il y a un comédien. Je dis que la canne a rejoint mon kaka. Ata ba fiti ba koti karwana na rejoint mon kaka. Et panza mutu. Aussi na somba essence na ba bideux za ndako. Soba pesa monte na mitumbi. Ona bandal. Tobe tona papa chéri maboko. Angona na bwaki yo mais carburant na moi était bitimu kena zona libanga bitimu kena penza na bwaki atro ndeko na ngai ben olondo ndeko sunga kanga ya mwana yaya famille ya yango okipa no te no na lekio na mulai mais osunga kanga quand même pour ben soka komi na 12h na 13h na zone hôtel biloko no yango yo on est sur la lati ben olondo on a yebike papa chéri alata koleka batebele na kuboma nzoto fona ni yango na kina kana cash fashion kaka esunga ngai papa chéri
ndeko zomona ngando ino boye ozomona kinaza okonda na beli makasi mais malade yango bato beli bayebi yango mais nzamba sunga na uti na ba poison ba fertilité belé donc si na ye boye naza maladif mais lokola masa na ngai abali fona zala kaka to sepela moke et vous ça va bien PDG Costa mon patron ya bandakala ya bomwana PDG ko tutanga to futa mazaka na suki bonga komi libandi boye c'est un bon ekoli pour malile longo la basuki te te omoni makambo ebele to mona ba to ba pena bien mbongo ezelo mususu kosala maseke te mbongo yango moko tondesi yango moko nyonso ozomona papa chéri te tala ndenge azongala na podium okasa mine d'étoile voilà nakobeta lisolo moko ya suka ya mokie na bapapa na bamama banani bazalaka minene banani bazalaka minene bamere pourquoi ok wana na kati prochaine fois nazosala filme moko na continue bon exemple mokie bamama bazali awa mpona ndenge eza mpona bamama bazali awa bona yoka bino bamama bamama banani babotaka biso banani bazwaka zelo banani babongisaka ndako banani bazalaka na susi bana balia ebongo banani basongisongi banani babongi zelo banani bapanzika bana amoni afantezo bamama merci je vous aime bien botana kaka place papa Gérard Fandi sika je rien à ramener nyonso sika moi yo zomona musicien akobeta na matadi mais azofanya na drana ya amedalela papa Gérard na mugaba na dodan suka na dodan chéri ben oh wa President Santo azongi fitra sura yongi dodan chéri ben oh wa Luka paye moi mbika pour la anti-prostate donc ce va la mouki c'est la première bataille Patrick Mouta nazaka comédien né grandi formé par Ngadé Dangadios nakosi babino bana bati 5 euros c'est kaka vendre bébé Ngadé dati pona amnesty a format maintenant likama mabe chef le biso sege azwi ndaka kofutela afasi nango depo makala tala libabe oyo nyonso ayebi sege azwi ndaka kofutela afasi nango depo makala akosola ndenge nini na baye batina bango ye garanti mokie mais solola na bayeli batala ye encore mpe kutaki camion bazokita okita po yango na makala eyokanaka te olwatana okanisa nga inspiration yakakaka sege azwi ndako kofutela afasi depo makala akoloba nini na bayere ata beseke garanti ya 3 mois bapesa batala mon oncle Olivier Masombi même taille na Ben Olondo Ben komi tungisaka te taille na yo eza biblique zaka yo kita na kulia na ndako na yo mais on s'en garçon félicité Ben Olondo on dit mon bana mosa de Dieu na mulai
Seri bitumba na bina na ndako libanga ezanga te. Ben David, Mère Goliath. Likambo muki odoli kaka Mère libanga solution zwani. Et puis la commande RDC m'a bandé comme trop. Eh papa chéri et professeur au pan. Ah t'as la camarade là. Figure ma pasteur. Mais on voit maillot. Moi, Bibi Capio. Yo que le papa chéri à 11h. 11h ouais. Ça c'est dans l'hiver. On a mal Bibi Capio. Yep héros. Amuna moïté. Merci, je vous aime bien. Jean-Frédéric Massolis. Toujours beau gosse. Papi pour son lit, au gré des vagues. Bibi Kapinga, RTGA. Au gré des vagues, une chemin, non. Au gré des vagues, ils sont mayakas. Au gré des vagues, Irlish Manono, où est-il? Irlish Manono. Irlish Manono. Sala Bambo. Sala ki Bambo. Mambo kolinga ki milai parce que tu veux la mec. Foti ya nani?
zalaka boye kovanda te zalaka. Ma Mission TV, le miroir du monde.